5 fois maman, 5 fois reine. La maman Nabino a zongi lisusu. Perpéti TV, chaîne Nabino Bolingaka. Na émission Nabino des conseils d'histoire. Et zongi yo. Maman, papa, yaya, yaka ko s'abonner na Perpéti TV. O kozala jamais déçu. Les conseils Bienvenue dans les d'histoire. conseils du soir. Bienvenue dans Perpétuité TV. Bonsoir, bonjour. Naibi qui vous a bien. Binova Oeboutalaka, les conseils du soir. Merci na batonyon so bazaka awa. Merci na patience na bino. Merci na fidélité na bino. Merci na confiance na bino. Merci na bino. Merci na batonyon so. Binova Oyo pour s'abonner na noter. Mais botaka ba vidéo na biso. Pour s'abonner, pardon, j'espère que vous allez décider. Les conseils du soir, et les émissions, et puis ça conseille, na couple, na jeune, il oubliera presque ma cambouille. Vous s'abonner, na ebi que vous allez décider. Ne peut pas vous abonner à ce que tu as des vidéos, ko hésiter, ko aimer, ko commenter. Et puis ça rabis sur ma casse, lobby sous naya, na on sait la vidéo. Merci beaucoup commenter, non yo ça vidéo, ni si vous aimer, non ça la vidéo, hein, abonnez-vous. Aimer et puis ça rabis sur ma casse, ya koya, ko sait la vidéo. Lelo na ko sona bande kwa basi ba jeune fille o bazo ko s'inquiéter minga pour ya makamba bala bazo ko se poser ba question na moi c'est kitoko j'ai presque tout na beauté taille fanda mutako reprocher na côté na makambo nyonso basi baranango mais qu'est-ce qui fait que mbala koya alinginga to bande na bien au mona ka mbala kiminga mbala alakenga libala alakisinga na famille na ye alakisinga na bakamarade na ye na bato nyonso tobande na ye bien mais qu'est-ce qui fait que lelo mobali wana tikinga mobali wana kiminga ndeko mwasi zwa kiti ya kofanda nayebisa yo 5 biloko oyo ezosala oyo eza na kati soki na kati ya biloko wana yo oza na yo te ya problème te eza biloko ebele luka mpe oyeba pourquoi est-ce que mibali bazotika yo yaya ya liboso eza respect respect yaya eza na mobali moko te alinga ba manke respect mobali ataza mokie ataza na âge assez ataza likolo aza na mbongo aya na mbongo te mibali nyonso balinga ba respecter bango mibali balinga basi impoli te sikoyo yo tala na yo ndenge bozala na bacopain nyonso ozala na bango na vie wana bareprochaka yo nini que vous avez un langage à mabe, que vous avez impoli. Ce que vous avez impoli, vous pouvez changer. Puisque, ils ont mon bali, mon côté, à quoi que supporter, moi, si à impoli. À ça, à quoi il y a belle, à se peine à taille, à se peine mais ce qui osa impoli, il y a un petit caillou. Puisque mes bali balinga ba respecter bango, mes bali balinga ba ta bango ba king, ma pesa bango pesa ba roi. Mais toi, yozo pesa roi te. Au pese place na ye te ami mona ka loko aza papier au tika yo au fana na yo au fana ya momo mona au kima yo au laka yo te revoir place wana ya mibale balingaka basi oyo ba dialogaka yo dialogue eza problème pona yo na ba fiancé no nyonso zwa bango nyonso ba reprochaka yo kaka dikola dialogue yo monaka dialogue eza lokola koswana dialogue eza lokola perte de temps mobali azolinga bala yo avant nso na ndako ya libala akolinga yo o dialogue na ye akolinga dialogue puisque dialogue eza base pe ya libala eza eloko esimbi libala mobali akolinga bosololaka po ayeba yo ayeba mwasi oyo ya kobala mwasi ozolinga atia na ndako mais quand yo olingaka kosolola te monaka dialogue lokola dérangement dialogue eza lokola neti opofera kutu ofani na osala makambo mosusu ke bosolola boyebana tu n'as pas le temps là ya mwasi tala mpe koto wana mibali ozala na bango est-ce que bareprochaka yo à cause ya dialogue. Troisième chose, la soumission. Yaya, ndeko mwasi, soumission eza esclavagisme te. Lelo bandeko basi ebele bakoma boya soumission, bakoma comparer en esclavagisme. Yaya, soumission eza différent d'esclavagisme. Oza soumise, mais quand il y a parlé, tu appelles ton mari bofande na ye bosololi. Quand il y a quelque chose à dire, ofandi si mobali na yo bosololi na ye.
Mais tu es soumise. Moi, c'est parce que même la Bible dit, femme, soyez soumise. Si vous avez tant de boy à cause de la soumise, ngaye soumission, là, t'es aussi maté, naza soumise à ma camine. Yaya. Déjà, na ki fiançailles, yo za soumise te. Yo lingi ko se soumettre te, mbala yebisa ko bimana ba camarade yo te, yo lingi ba camarade wana. Mbala yebisa ko lata bilamba o te, yo lati bilamba wana. Mbala yebisa ona lingi to bima o kenda place obo, yo zo kende place wana. Wana kutuna na bali yo te. Et bon, ce ka tio na ndako. Okokoma lion. Yango zo mona mibali bazo tika yo. Puisque yo za soumise te, yo pona yo na mutu na yo, soki oza soumise, c'est que oza esclave. Oza esclave te. Mbali tanga pekiso eloko boye, oyoki, ofandisi ye, ofaire voir ye. Yaya, nga nazala kotia teinture na mutu na nga te, parce que mbali na nga linga teinture te. Alinga ngo te, menga ya bando linga ngo. Mwa fana tia teinture na ye ba ngo bakende olongolisa ngo. Na bebisa mbongo na ngai. Na salon moko yoza na Kasavubu. Ba longolisa nga teinture wana na olela. Na mo lokwa neti na kufi nzambe ba uto tianga ba bibi miki toko, mobali aboyi. Mobali na nga linga ngo te. Aboyi abi na nga kende olala kutu te kende zonga ka na salon na ba longolo ngo. Na kende na longola teinture. Na zongi. Malgré na yoka passé, je suis rentré à la maison. Et après la nuit, na fan sumba na faire voir ye. A comprendre qu'il y a ngoté. Pour na ye tenti, so te tenti, osa moins sérieux, osa boy na boy. Et après na comment faire voir ye. Non, moi j'aime ça. Et ça la nga boy, ça la nga boy. Et première fois na nga cha tenti, nga mona meka ko chona ndako. Donc na mona comme kondima, non, OK, ça na peut passable, hein, on peut passable. Et après na tia nga mona ndako. Tango aye na moni oh esala au moins bien moi couleur la ma couleur na ah o eza makasi te o kokone ko cha o eza couleur a pete ezaki peka ba couleur a boy o eza couleur a pete kokone cha o ana ona o cha o nde na koma o cha teinture mais ezaki na makasi te yo le boy teinture nga na zutia e bongisa nga na o cha teinture non na ke na ba na ke longola na ndenge alobi na longola na longoli. Malgré n'a aucun passe, malgré la dépassant qui est bon. Mais quand je suis retourné à la maison, na fa na malgré na qui na kanda pour longo sans teinture. Mais après, na fa nti mba na bébé. Teinture ça pour bandumba te. Et ça que bandumba te bacha la teinture. Et là ce que c'est payé, ça fait du bien. Moi j'aime ça. Il m'a dit on va voir. Mais moi je n'aime pas ça. J'ai fait des années. Et après, quand moi je n'aime pas, monsieur, sur la noire, moi teinture, na combien couleur à péter. Essaye d'abord la maison. Ensuite, teinture, na somme, j'ai essayé à la maison. Oh non, ça, un peu ça va. Un peu ça va. Dès le comment tu que la teinture, là qui par force, tu dois d'abord être soumise. On dit non. J'ai été soumise, mais naza esclavité, naza soumise, na ekoloba, na sololi. Ibali balinga pasi baza soumise. Ce que tu as la partie wana. Est-ce que vous avez soumise toté? Est-ce que vous avez soumise toté? Et le comment ces années? Mibali balinga basi oyo azoyele makanisi. Makanisi a bien. Makanisi a bien, ba projet a bien. Yayo ya na projet te. Wana ba projet ezaka mloko mo zanga tina. Mbala ko peso mbongo boye. Okesa ngo makambo zanga tina. Mbala biso mbongo simba. To sa ngo eloko mo boye. Simela mbongo. Mais yo zimbongo ke so mbongo blo zanga tina ko mbala linga tu na eloko wana. Atu na mbongo. Yo wana peli. Mo poser quand même ba msu ba tester ba. To so tester yo. Nata no mo so ninga na bala ya ki toko oui. Est-ce que si on a comme quoi aussi c'est un bongo? Est-ce que na ozala? Est-ce que ozana mesure ya ko bomba mbongo wana? Mais je suis qui ba simbi so mbongo ça il mbo o tsenga rapete o tuna rati. Ce que mba yo eza base na ipona ye alinga asala loko mo boy, a créer entreprise mo boy, a mona ki yo o ebo gérer te. A okende. A okende ndeko mwasi. Et a été kitoko te mtefan sa moto e bali saka moto. So daki pona kitoko, be baso ba kitoko babala. Mobaya lingaka mwaso abizaleli malamu.
bizani eza nde nini okouta na famille baza na comportement mabe mais yo ozoreflete eloko moko boya bien baza mais ntango azomona ke yo ozoreflete eloko moko ya bien te aopresente nini mpo bacamarade na ye ate oza kitoko ate oza bataille aosala yango te aosala yango te soki aza mobali moko aya mpo asakana aoyaka azwi yo asakana na yo atiki yo me mobali oyo azoya mpo na vie aosala yango te aosala yango te nalingaka bino mingi bandeko na nga basi na bandeko ya mibali bomeka nanu kotala parti oyo eske eza biloko mama alobi te nde ezosala ke ngai nazala na mbilinga na barelation na ngai soki oza na kati ya biloko nalobi mama eza trop tard te essaye de revoir bongisa malembe nzambe osunga yo sinon bosabone boaime bopartage bavideo na biso ekosala biso bien. Je vous aime beaucoup. D'ici là, bye bye. Mouah.